Agenda culturel, une émission réalisée par Pépé Sala. Elle est présentée par votre humble serviteur Yoyo Casserole. Merci à tous les héros du royaume des machines qui vont tourner pratiquement dans cette émission. Merci encore une fois à la grande équipe technique que nous allons travailler ensemble dans cette émission Agenda culturel. Mesdames et messieurs, dans ce plateau, nous sommes avec votre artiste et musicien Robinho Mundibou. Donc c'est avec lui que Torumeka un peu Kosolola, ma solo au Italie culture. Il y a dans 4 cas il y a musique, toujours culture, il y a Moka Nabiso. Je dis déjà bonjour et bienvenue à toi Robinho Mundibou. Ouais, bonjour Yoyo Casserole. Bonne santé. Tout est bien, toujours quand on est dans les sana Koloba quoi. Donc voilà. Bien que chiffre neuf, tout est bien continuer. Ouais, tout est bien, ça vit mon bimba. Tout est bien, ça vit mon bimba. Et puis donc voilà, là, langage mo etika langai ti lelo na lobango et zali pe album onde to sola quand l'autre fois na tient nom de côté pour ba découvrir groupe nanga Chiffre 9. Et donc voilà, tant tout sali na sali groupe na person comme Chiffre 9 dans bité national projet album on a tout est bien de côté na ça ce qu'on a nous et le romobo et le on a été que vous allez album tout comme nous allons maxi single tellement na projet nanga album on a tout est bien na pesa ba single na wa groupe ça bango souté que nous on a présenté groupe nanga ba moka na single et ça la monotonie yango donc ça qui choix ya ça ce que ba single est belé pour tout présenter na grand public il y a bateau balinga la musique ya Congo et ya moni tellement groupe Chiffre 9 et ça qui peut album moko oyo disque auto ça là pour nous présenter groupe et on peut ça qui peut combo ya disque ya mbala moko Chiffre 9 voilà. Donc tout est bien ezali voilà. Tout est bien ezali ça projet moto chat de côté ezali bien que après Chiffre 9 tu vas découvrir album Oyanga et Zoya et dans le combat tout est bien comme album moi nous allons noir et blanc comme album moi nous allons noir et blanc et Zoya mais encore une fois de plus merci encore une fois na bateau bazar pour assister biso dans cette émission Agenda culturel on a lancé avant de continuer dans Robinho Mundibou. On suit d'abord cette rubrique auto-créée donc notre rubrique il y a news donc avec la voix off de notre ami confrère Guy Bouchard et puis on revient pour continuer avec notre invité Robinho Mundibou. Voici cette rubrique de news et puis on revient tout de suite après. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau mesdames et messieurs. J'espère que ça a eu vraiment plaisir na Bibi Kapinga Bibi. Merci encore une fois à confrère donc tout le temps et tout l'année toujours notre confrère Didier Nzita Very Strong. Robinho Mundibou. Santé bien Chiffre 9. Non, santé Chiffre 9 ça va. Na pesi pe ba mbote na ndeko na o bosaka ne bulobi Kapinga na ko tangi kumbo na zape na biso assista ko. Pesi ba mbote Chiffre 9 ça va depuis marqué single Chiffre 9 et bima ngai na ba Chiffre 9 to beti pe de ba concert na ndinga ba kermesse futur le ka quoi donc voilà évolution ça bien donc tout évolue bien. Voilà. Mais cette fois-ci, on a remarqué moi, bon pour le déjà maxi single. Mais vu que l'année de Yokaka, même américain dans la cas, il va venir maxi single aux attentes sous. Et là, on a un moment où ça y est un style chanson. Mais il y a bengi 6 chansons maxi single. Et ça déjà discuté. Non, tout cas au Tchango, na au Tchango disque. Si tu très déjà disque. Nandinge oyo yo lobeli. Nandinge pe ba trankanisa. Nandinge zalaka. Tellement non ça déjà na bato. Ezaka bomote. De yo lobeli. Biso meto linga compliqué mamobeli. Quand on dit maxi. Donc ezali ba titre belé. On comprend. Single les amoko so ekomi D. Ekomi maxi. On comprend. Donc voilà. Les maxi single et non single. Les maxi single, ça single T. Les maxi single. Donc tellement on a bimi ça pe album T. Na za ina projet na nga muni album na tout est bien. Album mwana il fallait qui et oumelaki. Ko umeli trop et senga que non et lo mo boya. Comprendre. Album mwana bana ko travailler on a ba mission sous.
tout est bien. Là, projet mon a salé yango na ba orchestre ba musicien ba groupe mususu. Il y a eu comme que non Robin a zoaka ba musicien ba tout, Robin a zoaka ba et que créer un conflit. Et c'est l'un de parmi ba conflit peut être sous de les continuer. Vous comprenez? Dès la rouge, j'ai bon tellement la fin na zappé na ba tunanga le rôle ba junior mala isa. Na zarana ba chibile hilaire. Aujourd'hui sous Kabouya. Donc il y a on a le beat Kabouya na zoaraye par rapport à orchestre na bango ezalaka groupe d'accompagnement, on comprend. Et d'ailleurs au monde que non ba musicien mususu na Kabouya et que là on peut péter na groupe na bango mais bino quand ba journaliste retourne ba question monité que sala ma Moussa na bino. Et bon, tel nous a Moussa Nabino moyen, n'a pas que Moussa Nabino, mais Moussa Nabino d'autre part est blessé. Moussa Nabino d'autre part il cause à battre, parce qu'il a idée on a été, mais bah comme il a idée on a faut poser un peu la question où il faut tombola, la question il faut sangisa, et non la question où il faut diviser, la question il faut quitter ça. On comprend? Donc voilà. Et ça, Moussa Nabino Boussala, mais il faut contrôler. Si Kabouya Boura na générique, et créer un problème de mon côté. Mais pas Nabino journaliste, et Bimon dirait qu'il faut créer un problème de mon côté. Groupe Naïs, un groupe d'accompagnement. Et Naïs dit que non, Kozwa Kabouya, na chef Naïs, à Rosala honoré, à Rosana Firita, on a que non, au basu quand même moi nanga. Bazui et l'eau bazui fruit nanga et qui peut quelque part et brûler donc et d'autre part ils ont la force naïe n'a pas na salon na idée wana na idée que ça bongo ça la pe bongo et tellement pour na éviter et continuité et ni maintenant Robin na lati kazaka mo buso na balati en caché mo ya ozo ba mission batu ne na ko créer groupe na chiffre 9 parce que groupe chiffre 9 na ko continuer na bango to continuer déjà projet mo bo ezali de na banda ki on de na batu misusu donc na linga pe batu ba découvrir pe batu misusu ba ko mo le ba Robin makasi no bo bango ka pa batu o mo zo ba mission batu groupe misusu ba tcha ko po ya on moni na tcha na projet de côté dans l'axe na batu de quoi je suis capable na sali musique maxi single oyo na ba musicien kaka ya groupe na chiffre 9 voilà. Donc na sali maxi single on a idée wana voilà après ça Chomi na parcours na e ba côté kota uta biso tout uta ti ah te Chomi uta ngana ebe pa vina biso manda pa plus comme bona Chomi azongo na cri azongo na cri na ya Chomi na ngweri Chomi ni kurozo Chomi na ngweri ya bariana moi bebendo je de rumba raga Chomi na ngaye Chomi na lingio Chomi na ngaye ya katofana ya kat wana Chomi crédit nous ça période on a yo na nous journaliste était ah nous a depuis 1900 depuis ba Diego donc o ya Chomi o nous ça Chomi ban ça Chomi avant tout yango après un certain temps Chomi a bungaka après manda abungaka muninga nanga ya salongo tango na bandi loko nanga nde nazwaki tobandi ko travailler ensemble mais évolution na ngam na lo bateza bino na ba ko bazoyo comme ça ba ko apprécier ce qui ça ne va pas ou ça va non ça va mais là dans le monde nous avons posé la question on a posé question je saurais répondre des fois tu rappelles sous question mais Michel Kenane ngwana on pose la question par rapport à Batbabi Robinho et Koui Saninga kota na bachantou otoyo qui même dans 4 lettres au boaki Robinho rotika l'animateur va respirer l'animateur bango moku nazara na tiki bango babuaka babongi peut-être générique du début à la fin na studio si bango bazo mondela nga presse boaka bango babondela nga fo boaka donc ba ili pourquoi non sur la note qui fait le fond dans oui tant ngai tant to sali chanson Guy Malé la prince de la ville c'est moi tant que salini et il les akati et bandi devi nango ti ngana ina yuki kan nzembo na yuka anu voix we raté mais na yuki kan nzembo ndeni ne bandi ke batuni ba yimbi na batu auto yemba nga ba singa proposer biso vocal na ina proposer vocal nzembo tango esili tellement ezaka nzembo moko ona lobaka na yemba pe na yemba na mutema nanga
tellement na yoka voir oui en son na quantité nazara gêné nazara dérangé dans mon dit na yembi nzembo wengete on se comprend donc voilà et ça très important président soit leader ya groupe ou participer dans ma réunion pour yangonde zola kisa et là que ça que non on est un groupe na yo ou soit la musicien na yo donc voilà si on a accommodé orchestre comment que ça n'a chiffre 9 chiffre 9 depuis ça comment que ça yango pays combo maxi single na donc ça linde maxi single on a ba musicien na chiffre 9 mais pourquoi chiffre 9 chiffre 9 ezali et to babiso ba tout on a deux vies de tous arabes comprendre via les besoins ezali à ventre maman deuxième vie ezali tangoye na mokili donc voilà vie na ngai liboso ya kozala on a ça liboso ba yeyo ba de na yimba na maison mère maramutu on a na bango considérons le roi na ventre ya mère donc na ventre mère moi na mère soit mimiser ministre la combien 9 mois et pourquoi nzamba sala ki basi nyos tout bien que ba chituka bazalaka comprendre ba wa botama 7 mois 8 mois bazali misupe bazala o ils soit leki mais zara o batutu na cycle normal ningi nzamba kela moisi zemisaka 9 mois après maman ekobota mwana pourquoi Dieu a choisi le 9 là voilà donc voilà des questions oyo ngana yo photo mituna yango ngape na pona keno tellement eza koya nanga liboso na mokili disque nanga liboso na présenter na bat na mokili na pona pe chiffre wana o nzamba pona ocha na vie ya mutu euti na ndenge ya côté na zone euti na ndenge ya nulle part euti na ndenge ya intelligence et sagesse na ngai na ndenge na sala ba recherche na ngai komitu na pourquoi Dieu a créé ceci pourquoi nzamba kela mutu mususu aza mayele mususu aza mayele te mutu mususu donc voilà tomitu na ba question faut mitu na ba question donc voilà ndenge na mitu na ba question trop ndenge na yiko tombe na chiffre 9 voilà merci Robin Mbundibu merci encore une fois celui qu'on appelle Miguel Milia merci comme ça Pepe Sala MC Riga Mazemba merci à vous merci à Nietzsche tout le sanité donc vous avez vraiment aimé Carlos Elikia Carlos et mariage donc au couple Nkoukou, donc Hervé Nkoukou et Iguet Nkoukou, Iguet Salam Nkoukou pour Babitangu, au Bobosan déjà mariage au communiqué en combat Iguet Salam Nkoukou, il y a Hervé Nkoukou et les mariages à vous. Merci encore une fois, Corneille Mal au Malarakou. Nous lui nous disons, nous avons chiffre 9. Nous avons Moko. Nous avons dit, comment le voir chanson, nous avons dit, tout la mouga na tomate. Elle a dit, nous avons la mouki. Toujours mon ami m'a dit, ma mari, il y a Sermri Mitsamou, personnel, nous sommes sur Alain Moloto. Encore une fois, personnel, il y a maman Lormo, et à Serre Alice Al. Et on a vraiment kaka. Batoba Zoka Mona, Nenge Nazokonde. Ouais, ça, ils ont ça quand ils ont monté, na comment on va coup de fil, il y a maman et belé. Maman. Concert Moko, Bibi Kapinga, avec ça un jour na Ozoyo, faut qu'on a des clients de donc voilà. Et celui qui a un dynamisme, ma design de la presse. Donc, ils ont dit mon oyo, ba maman et belé, ba mo benganga mais au salabana na biso nini. Et comment dire au moins avant là avant moi na zwa pongi, donc faut maman atila la chanson kamikaze. Des mois na yoki après kolia moi na yoki nzembo ayoki nzembo des mois na jui pongi penza lali partout en Europe même en Kenya donc nzembo ezo pesa bana balala penza moi na penza soki déranger ayo tamsusu komuka na ti kamikaze kaka mikolo yango mpe pesa bana pongi donc moni tango ba maman baosala eloko mo ya bongo babiki bana biso baolala nde la mwana lali bolobi na ntongo fala mokaki ni classe akenzo éducation oyo ya vie na ye ntango bakomosala choix ya kotia nzembo mo boye mpona bana na bango epesaka bana na bango epesaka bana na bango pongi balala mpo lobi na ntongo balamuka na aire ya bien bake classe donc eza mosala bien tosalaki donc ozaka yo moko te mishimima kaka te bibi kapinga te bato ebele bazali partout dans le monde entier penza baolinga nzembo na surtout ya côté ya moto liboso ati mona kanyama
bato bakanisaka azoluka likelele tango bamoni libule pusi molai bato basekaka ye babengaka ye bolole tango abimi nelokwango ye motuya ye bato bapusani babandi obetele maboko babandi oyembela ye wawawa balo alingaka wawa bebe alinga nzembo wawawa oh alinga nzembo wawa alingaka na yemba tongo pokwe midi ye nga naleli ye naleli ye yocholi singa lelo nebala sentiment sauvetage na moni kasi na ndimi okufa ye bato bazokamwa babengi nga zoba ye eske bazokomprendre nga nazoyoka ye. Voilà, merci Mundibu. On suit d'abord totalement la image, je ça vraiment plaisir à l'honorable Henri Touamou, la cellule du Parlement, encore une fois au boss Toussaint, tout ça vous. On suit cette très belle chanson et on revient tout juste après. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, encore une fois. Donc, on a d'autres côtés là, Nzembo Oyo, à tout le monde sur Vazolinga. En tout cas, tous à remplir ma bête. Encore une fois, félicitations à toi, Robinho Mundibu. J'espère que ça lui fait plaisir à Bob Tonga Bob. Encore une fois, merci ça, ma belle pété et Arthur Bolukola. Donc, mon frère propre Arthur Bolukola. Merci à vous, merci pour tout ça. Et alors voilà, titre à suivre au Solango. Nous avons matin et au Solango. Robinho Mundibu. Tout ça, on est une réussite. Chanson ouverte. Non, ils ont Robinho Makas n'est pas générique. On comprend. Robinho a chanté. Non, et comme il a ouais, mais non, il faut nous se comme Makat. Nous se faut comme Makat. Là, on a été ça junior Malaïs, ça n'a bien ça maintenant en tout cas félicitations. Mais générique n'est qui me connaît tout au Gabin Antemo. Yango bat bande yo kamikaze, yango pe bat basengi biso to en plein tournage. Non, on a comme kamikaze pe bigeza na force. Oui. Pour ya ndenge ya kokana te comprendre parce que nga na kana te nga na yoka kaka c'est que tant mususu na saki bien te na luka na sala bien soit mambo na pesa ki bango za mambo bango ba mano s'attendre te na luka na sala na pesa bango makamo bango pinela banda ozela. Et puis donc yango mo na pesi bango humba kamikaze mais la chanson Mapendo pe Zoya aussi de la clip nango et Zoya kamikaze to pesi comme on a par rapport ya maloba mo ezawana on azalia kamikaze na bombe na nzoto kobika na ngai échec à mission liwa na ngai de valeur ya musala oyo donc voilà et là par rapport ya maloba oyo on to pesa titre nzembo o kamikaze voilà na oyo kapé Mapendo non lelo mo saliwana donc dendi na kongo ba leader c'est-à-dire so bomi Daïda et le bomi papa chéri au bomi exaucé bomi ranson ou soit au bomi Saint-James au bomi Del Pirlo au bomi Kofi Olomide donc une tout bomi ga ils ont la reconnaissance que vraiment la Christine Zela pour le crater ça que botan ba mo bien non d'abord c'est ça et ça que photo reconnaître ouais na comprendre penza salinga pe bien et bango mutu bataye nzela o biso to landa lelo donc faut ko reconnaître bango mais idée à côté nga na yembeli ezali par rapport ya kotal sana batu comprendre nga na terre toujours battu le bien pour tout est bien bolam mingi tout ça là en plus mingi bolam yango est très important kotal ça que non soko bomi mutu tant zo kanisa tant so boma na oboma tant so yoyo ba boma tant so yo ndo fandi boy ba boma tant so yo mutu azo boma yo alinga boma yo salo mabe ayeba ke a boma yo mu côté vous comprenez azo boma na bato nyonso bataila kayo et surtout ba o penza bato bazala ke non de longa so Robinho net so na zate na mokili mutu a souffrir koleka mwana ngai azati parce que naza papa ponaye nazali belé ponaye de le sokinga nazate mutu akozana passe non ya liboso moi siku to akokenaye moi si akosa la vie na ye ne mwana azangi papa donc bango nandi bazala ba proche na biso yango yoka ke non totanga ba kombo na bango mingi quoi yango moni pona kosala ba vie na biso na plaisir nga na tanga ba kombo na bango na ba bolingo na bango penza ya solo
comprendre bolingo na bango ya solo bango wana yango mona tangi bakombo na boneti nga penza so bominga tango osalanga mabe tango kana osalanga mabe yebake osalinga moko te obandi nanga kosala na surtout mwana nga ma fille elle a 12 ans Elodie loso nga naza te akosouffrir fort après wana chiffre groupe nanga mobimba chiffre 9 et que souffrir fort bateau tamusu bataille la ngaki bako souffrir fort donc voilà ya mo mais na makanisika ndito lobaka surtout ça l'émission na tout temps a plus ming ba grand nom comprends tout temps a ba petit nom te tout temps a ba grand nom parce que nga toujours na souci ya kozala grand il y a un temps à bas grand nom donc soko bomi Robinho obomi Elodie soko bomi Ranson oyokisi exaucer mutema pasi comprendre makasi Ozéine c'est qui pour Yoseki oh oui makasi ya kobondela yo esili les boyo kama ya ba pauvre innocent soko bomi moto oyo azalaka na bato na ye yeba bomi ye moko te obomi bango nyonso soki obomi Robinho obomi Elodie obomi Ranson obomi exaucé soki obomi Jibe Mpia na papa chéri obomi Daïda kofiolomi de marché central obomi de Pirlo mapendo e amour lovoyo Oscar Lebo lelo ekomelinga ngambo soko bomi Fali Ipupa obomi Marco Cisse obomi Feregola obomi Melina e mapendo e amour lovoyo Oscar Lebo lelo ekomelinga ngambo voilà sur le côté Moreza Olivier Apollinareff yoka mokitani yo mokitani yo lega baredi ami si Serge Mabiala yo gabe moko na bino yo yi paneza na reconnaître siko ba chanteur ko ba so na ba oyemba na bangaka comprendre so fait clipper zala clip nango ba ozongo kala mingi te donc wana na ba chanteur ko ba so ba oyemba penza na bangaka penza na mona imagine yango sala bi wa juba yemba boy sikoyo esalinga grâce na mouvement nanga na jupe chanteur moya bongo tout le monde a visibilité na clip omona pe na clip équation bino zalaka bino na nomona bino bafula ba mona na kati ya clip ya nzembo yango équation yango moni tellement na lingaka ndenge Olivier yembaka fort ndenge pe Serge Mabiala Redi Amis ba yembaka fort yango moni na talisi Olivier parce que Olivier c'est bien de mutu 8 ans vous à l'approche donc voilà na talisi que non keba yo na mokitani ya ba owana voilà parce que après sozo ka ba Redi Amis sozo ka ba Serge Mabiala soki Serge Mabiala yoka Olivier Paul Narev si Olivier Paul Narev yeba ke ozupe mokitani na moko azoya mabe donc équation voilà donc voilà tous on a masolo ya générique na 4 toujours ya chiffre 9 Chomi Abwaki Yomo Bobaki nana niswa Abwaki Levitique Abwaki Viris Pabwaki nanga ndongo tangi na Viris ou bien Viris Viris animateur na biso comme on est Viris ok Toronto lango ouais prompté on ça plaisir na batutu oyo ba sokola bien mikolo ba mata coin voilà et puis on a rappelé comme le roi chanson mon fétiche na stade des martyrs il faut tout cela bien on a besoin ensuite d'abord chiffre 9 générique et puis dans on a pour bien décortiquer cette émission agenda culturel avec notre invité Robinho Mundibou. C'est juste encore une fois pour faire plaisir à Brazzaville Valérie Emmanuel Honorable Olivier Dumou et pourquoi pas Coupé Camara donc Bachir Camara et Sarah Ndengue Camara. Ensuite, c'est générique et puis Torzon, cette générique parlé puis Torzon pour bien décortiquer avec Robinho Mundibou. Merci. Excellent retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, c'était donc le générique toujours de notre ami Soto Bengi Bongo, les génériques parce que ça a des génériques. Robinho Mundibou, photo le baka. Vérité bien que moi, on a tous clip dans moté, on a tous des clips à mon corps. Et ça, c'est vraiment plaisir. Na Olivier Dumou. De l'autre côté, toujours, il y a Brazzaville. Et merci encore à celui qu'on appelle Hervé Wendy.
Wendy Hervé, Papine Zita, very strong. Merci à vous. Il y a des Zita, very strong, Papine Zita, les grands crânes, et puis ça, toujours ensemble. Robinho, on dit, yo, on soit générique, on repose félicitations, au banan, depuis Kala. Mais il est là, la star des comiques à Yango. Et là, ezali André Kininga Yimbi ou bien ezali yefsa biso nani André Kininga Yimbi Anderson Yimbi de wana kombo baelanga na studio vena biso papa André Yimbi baelanga kombo na studio balobite bwaka kombo nde kaka ezalaka bakombo msuto zwa na studio donc bwaka alingako mingi alingaka musala oyo salaka mingi aza grand mutu na mboka oyo bwaka ye esala plaisir donc voilà nga mpona mambo nyonso etali kosala bato plaisir surtout bato balingaka nga mingi balingaka mosala oyo nasalaka donc nabukanaka te mpona bwaka kombo ya papa André avec tous les respects et surtout ezalaki mpe na cadre ya amoni azana nga kuna yebaki te na yo découvrir nde mikolo na yo banga na boka na idée tango na boka ba club bana renaissance bana veya de sempe imana batoto amazembe oya kopola na match lelo to yembela esokola matakwe lupopo sanga balendi Don Bosco. Vous comprenez? Ben ngombo japonais, bilima chaque club MK. On va tant na boaki. Pensez que na ça na Patrick Trifazé. Tant na boaki kombo. Tant na boaki pe kombo club na ye. Na boaki kombo club ne atangi kombo pe président ya club wana. Parce que yogi tout to boaka to longo na bilamba, to pe palikolo. Avec moko na lutala mangwe. Vous comprenez? Donc so na boaka papa André eza par rapport ya bon la relation bien beaucoup d'en rappé mon bosola bino non ba ebisanga ke abayelo kaka kombo oyo papa André bwaka pa batunanga penza ya confiance batuna ona yo kaka kombo oyo bwaka papa André alinga musique na yo na sima nango ba bisa biso nini na habité na sima na kombo ke bwaka kazanani tu balobi bwaka na ba respect bilaza papa Aza papa, c'est un responsable, c'est un grand messie. On comprend? Le rôle de bois qui peut club, naïe, bois qu'à payer. Donc voilà. Ils ont comme bailanga na studio, na bois kango pour bailler sanga kalinga musique nanga. Et vous savez plaisir soit pour dédicacer. Donc là, il na bois qui peut vérambo. Na biso je salue DJ Mopa au Kofi Olomide na kata générique dans la kata générique donc exactement que non et il y a vieux que ça y est mon tabinga kinga binganga petit boakanga comprendre mais il y a papa André ba ilenga babi boaka linga musique no landa musique no mingi sala surprise les ana idée wana ezaki eza bongo quoi voilà et puis nous reposons petit cri à Zaiko atala nazonga kaka na mboka na biso biloko tout presque na sala ka so ki na chanson vantar ayemba ma partie ya papa Tabulay so oyo otala na yeyo tolata babilamba minene 1990 pour organiser la époque wana so talipe na musique oyo na salipe tout le monde a bien zongi si bat na système ba sandal ba sandal ba benga tataleki aleki yao do no benga on fait 100-1 ngana yo zongi sango mikolo yo so tena ba clip to la tiango donc na cadre ya kozongisa biloko moko ya kala na musique na ngande na salaka ndo moni pe na zuma partie ndambo ya Zaiko na chesu na générique ga 4 lettres aletala mabina mboka na biso zenga luketo bakoto yo mabina mboka na biso donc voilà eza na idée wana soko ki pe na générique na nga mususu ya chana nuboy soki place mo ezawana toyemba ne so na ba soki assistation na ba répétition na ba concert tant to beta ngona live au mona to kotsa rapé ba crime so ya kala pesa même musique on comprend banda to ya kawa chéri na ngozo fungwa mate tongo elingeta na pardon ya fungwa mai ya ni fungwa moto na te na zanga moto ya fungwa mai fungwa mai za mutema malamu kabaka fungwa mai
fungwama pardon chérie chana nuboye chana nuboye chana nuboye chana nuboye chana nuboye soki ndenge ezokende oyoka keno chérie mokatana makangwa mama ona mopekisa azoyoka te toke ye pakolela mwane soki pe omona ekende pe makwende sosama mbwe nayokaka to nga nayokaka miziki to nayokaka mpenza to neti mikolo natiki koyoka na Congo na bombi mpo koyoka wana ya secret na yo quoi donc yango pesaka force na biso baartiste quoi elo nini Robinho Mondibo alingaka te na vie so vani bino nga pena Robinho nalingaka te basala mabu par exemple nalingaka na sentir nalingaka te hypocrisie comprendre toujours vivre no moza hypocrite on a besoin na lingaka te ezaka moko to mibale tuni question na pona kutani pe na mwa batu na ngai obazaka pe na yo lokwa ba chibile donc ye pesa to lingaka na bolingo solo bango tozataka to umeli c'est quand ko umela na batu na vie yango wana ko lingaka ba hypocrite baza pembeni note toujours secondaire to lingani menzoka to lingani te na hotel somba mo ke bana timbele soit tozate donc voilà na lingaka ba hypocrite te. Et à part ça, il y a mis balé on a télémélaka. N'habite surtout n'inga moko ça occasion bien na répondre. Et là puis ba tirer pe ba leçon na ba vie na ba. So moni ke mutu mo za hypocrite. Tembe na yo à poison faut éviter. Il y a mis balé on a détestaka surtout et pas bande on a biso basi lokuta. On a pensé na mona moi si so kala lokuta na lingango na lingango. Qui est roi de la forêt. Na évité kocha éviter bien ça la ngom mingi boza be mabete soki na zuyango donc voilà le kuta hypocrisie et donc ça ba biloko na linga te pa mutu ba qualité na linga te komona na mutu donc ça la bien te na linga tant ça le loko mo boye ça la vrai ko ça la te non juta mususu type nanga pour comprendre au postant on a Facebook na une page na Facebook pour pas mon attendre tout ça bien les jours à toi bien té tant on poster le na Facebook bobenga naka busolo laka ou soit ata bobenga na té au kumisa ka mizi ata bobenga na té muzo kumisa ngona ndenge ya vrai na ndenge penza busolo ki boyo ka mikolo yo eloko boyo eza bien voilà na Fabrice Ngabali comique tout en inaye na botaba kan richona FC dernièrement nazari kutu et tomé bien le bon monieux nazari na fabricage na agenda culturel FC ngaike azana chiffre NFT on a tourné des questions par rapport au héritier BM so ayo ki abino pour chapeau c'est quand même héritier nazana on na image et puis na tourné chiffre NFT à Robinho Mondibo abina mate na on a yoki amote na biko Robinho abe mutunga nazara na bien so na kutani na ye na senga ye na pesa yo abino problème ya te mutali poso za ki Fabrice na kutani na bite sime kutana na pesi mo Fabrice za be mutuna onti ya on le bona kutani na no ko pe na mo pesa ngai chiffre neuf bona meme na Fabrice parce que que président na biso oya munene international Fally Ipupa oza na chiffre neuf Nicolas Zogo on a ndaku na carnet par-ci par-là azwa kyangwapi ngate mna pesa ki journaliste moko pa ke tikela tout le monde a-t-il collecté ene zao pesa on a zoi penata on s'est renseigné nakutana na tilo kola pesa pesa nebiga na tilo kolé grand journaliste mboka oyo tukutana tengana yi poazwa CD nanga ou soit CD nanga oazo ka mikolo yo musique bien zo ka mikolo yo tukutana yite na pesa ki CD yi moi qui ne ko milukelo na ndé na yi lokola professionnel on comprend Fally Ipupa lokola amoureux à bonne musique akene ko milukelo on pe na ndé na yi donc voilà yango moni sozo tuna ba question mo oyo tombolanga ko tuna ba question mo question mo be ba dans nos question d'actualité tuna ba question mikolo ba yaya bango momba ba bato ba san ba otombola musique na biso eza na niveau international
on comprend au fin d'abord monde ba bengi aux États-Unis à représenter Mboka ba bengi na trophée on comprend donc voilà ngai to beta makamo bo eza moi eza le côté on comprend ba caractère local comportement hein on a mobile local logo eza limité on comprend eza que musique est limité donc voilà tout ça na ba sentiment na ba biloba mobo eza limité ko ba tunyo sto ba otalo ba yendi ke non eza bongo te on comprend voilà loko po na ngai ya mwana quoi loko eza mutu oyo aza limité quoi bref ouais les musiciens zébé tout ça dans son mais la ngai sur la par rapport il y a instrument donc instrument vraiment respirer un chiffre 9 ouais c'est-à-dire la place moko instrument ga ezobeto yo ga bena duma zobeta guitare zobeta batterie zobeta munda donc zo to benga tam tam zobeta vraiment ah ça il m'a fait plaisir vina biso Vincone Ranson mon formateur donc asomba IPCD atwa bio ba ebisa inga bamona ke na mpona solana ADT en kimpo mingi et c'est un plaisir via somba ki CD ko ngana kenda boutique lete ko mais via somba ki CD on peut ça peu journaliste mo ngai na pesa journaliste mo trésor liberté de banon les gazamba zamba zo pesa vie Jaja le bas Gaga Jaja le bas grâce Gaga donc Jaja donc ça il m'a plaisir donc ça il m'a fait plaisir ya trop koyoka ke no virambo vina biso azape na CD na nga yoka ngo quoi donc plaisir ya trop na ba grand musicien wana ou baza na musique na nga ba yoka quoi ba grand nom ya on faut tout sola masola ba grand nom Nicolo quoi parce que on a besoin au cola mais bon ba bateau ba otala biso puis monsieur Zara ya na hôtel Robinu ou ba fanatique quand même bon c'est avec président Solo ou ba téléspectateur na yango tant on tourne ma question mo oyo kotombola question o mona opesa exemple moi mukolo ko tourne question mo exemple moi ya mwana moi muke na ba sentiment na nanu ya ba vertige ya mwaka moko boité comprendre tourne ba question mikolo c'est gars pas on aime ça qu'on dirait en intention ou bêta mon profit so goûter na ba tunanzela on a linga aussi gars pas maté on sait cette fois-ci vantard pour faire plaisir à celui qu'on appelle 00243 Willy Moucheni, code d'amour et puis tout zone pour bien, tout chité na Robino Mundibou. Voici pour vous la chanson Vantard. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Merci encore une fois à l'honorable Henriette Ouamou, la sublime du Parlement 00243. Willy Moucheni, le seul et l'unique et le véritable code d'amour. C'est toujours toi. Parce que les gens ont tout le monde, à sa compagnie à la couleur, à l'union de Willy Moucheni, à la couleur, à la couleur. Willy Aboya Kakota Nerandoka Yemona Willy Moucheni, tous les bâtés, et on moni tout au but. Véritable code d'amour, c'est toujours Willy Moucheni, 00243. Robin Mundibou, tout comme une souka. Un message particulier dans la Tunyoso pour la non, d'abord, on a CPL, la Néo Yambingai, la mission là-haut. Et donc, tout où Balinga Robin Mundibou, oui, Baka, que non, maxi single, Nabino chiffre 9, est déjà disponible sur toutes les plateformes. On a basombité, basombango, bao kamusani na kitoko, tout ça na kati, bao pe bazoyoka. Bonne chance Nabino, nandengo bo joie qui volonté, on a kosomba CD. Et bisous Migolo to suspendre nos séance na ba répétition na Kalembele B230 place de répétition chez maman Daniela D et dû à raison à préparation à concert mo on a un concert événement on a présenté maxi single chiffre 9 en live quoi donc t to ba place c'est ça mais tous autres là on est un membre il producteur il y a membre producteur les autres producteurs pour un concert surtout officiel ou soit des chiffres 9 les autres sorties officielles il y a groupe nanga chiffre 9 n'a représenté les maxi single chiffre 9 en live voilà donc bah toi pensa ba ouvrir peu Robin Mundi en live il y a un moment toujours attendre biso pensa pour préparer ba spectacle pour préparer membre bien concert mon pensa propre à classe il y a bien ba mona musique il y a Robin Mundi en live ba découvrir pe ba musicien ngai il y a chiffre 9
en live quoi. Donc il y a un carte penza ba préparation nango et en attendant ba continue toujours à consommer maxi single au chiffre 9. Voilà. Et ça bien massa mon gars na person mo ça artiste musicien et studio Olivier Man Yaman. Attendez. Ben na personne félicitations ça les ça. Et puis encore une fois Henri comme na casa vous juste quoi il y a Bosobolo na Chaba yep azo c'est la forme ndinga zomona et pas juste mal yo. Ouais. Robino ya bolingo eza poison mortel. Excusez-moi na chanter donc on va la belle sa vocale na pamba. Na Robino ya chiffre 9. Différence ya personne. La différence c'est na mabobele. Robino na comme na compréhension sous on a comme la compréhension sous ndé na utoloba et intelligence ya musala una sala ke bakisami moi qui bon motopé comprendre en maturité considération pe oyezala ki non tena pokwana vis-à-vis ya bato ba yoka musique vis-à-vis na bino pe presque quoi vis-à-vis na bino presque bi ke ngai bato belé penza ba pesanga chance bato belé ba pesanga penza chance et ko sala musala o na sali ngamoko yango sali que non lelo na koma na considération oyo na mission ya bato même la famille na ma master partout donc voilà Robino Mundibu oya kala na lelo différence ya makasi quoi. Voilà, on aura dans Rétua Montaleo quelques salutations. Ouais, na pesi maman Rétua la plus belle femme du Parlement. On a boire bien que on a boire bon na chanson Vantard et créer moi ba jalousie créer comprendre aya aucun sani donc voilà ngai na boire mère bongo po ndé na zo boire azape bongo quoi dans la biso na pesi bambote ko tazali na pesi pe bambote na batutu oyo ba sala na chaîne o parce que chaîne oyo CMB ezali parmi ba chaîne o pe sunganga trop na promotion na bani na Nietzsche MC Riga Carlos Elikia Gaëtan Daka na pesi ba merci na Mishmima Miguel Mbilia Pepe Sala wapi ya Gimabungu na moniete wana penza ya donc ya Gimabungu na pesi ba mbote na pesi penza ba mbote kotaza et na pesi ba merci et belé peno na batu o ba soutenir ngai to poto sala penza maxi single au chiffre 9 d'abord donc ba mission na groupe chiffre 9 na pesi bon merci musa ki to sali ba réalisateur a bien auto sali na bon ba clip lokola ba belge belé 3 points ya papi mukalai et photo tanga ba komba ba to wana très important ba moi Espoir en Villa, pesi bambote mta sali clip à kamikaze, na pesi pe bambote na Axel depuis tout ça né chanson mapendo na pesi ba merci ingénieur JP Kiss ingénieur full na pesi bambote na ingénieur P Simply Jazz na pesi bambote na pesi na les grands Idouane Serge Kabango ya en France mta sali mixage ya ba chanson na pesi bambote quoi na pesi bambote na ba banga ko la tube l'air Junior Mala Issa Saddam Katende Nico Davido Kweta CG Nanga Clément Kongolo Roland Kiyembe Fabrice Ngabali Kumika Pacho Masele Batutu Openza na salanga na votre impression par rapport à cette émission? Non, na CPL penza sentir que non émission faisait la raboye quoi. Donc émission ezate que non tout ça l'émission mbangu donc tango yambi mutu comprendre et il faut besoin de temps il y a solo la penza quoi donc to beti penza li solo bien que ba masolo muso quotidien masolo est important mais pour nous c'est important mais pour la battre voilà donc voilà quoi donc merci na yo merci na batutu oyo bazui occasion ya ko landa biso bazapete balito landa pesa Robino Mundibu na pesi bino tout ba merci et na ndenge oyo bo pesanga toujours lito ina bino na musala kitoko na salaka na koloba nde na lobaka bo pretanga oreille ya koyoka nga na pesi bino penza ba merci na pesi ba merci pe na mobe molondo merci Robino Mundibu so te merci yo ndenge o répondaki invitation na biso donc émission oyo agenda culturel merci encore une fois à celui qu'on appelle Miguel Miguel, merci à Pepe Sala, merci à Bob, mon ami Bob, à l'assistance émission, merci à Didier Nzita,
very strong. Encore une fois, Papinzita, les grands crânes. Merci Arti Boulikoula, merci Bibi Kapinga. Togo Sanité, donc la régie finale, Msiriga Mazemba, Carlos Elikia, ni Chepi Gaïtandaga, je pense que c'est Nabino, Nyonso. Donc, Togo Tani Bongo, traité prochainement pardon, pour un nouveau numéro. Mais quant à moi, je vous dis déjà au revoir et je vous retrouve très prochainement.